IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Tifoïde eza kombo, kozanga bana eza kombo, kozala chômeur eza kombo, kozanga mukande eza kombo. Muto changeaka ba kombo bato ya kombo na Yesu. Muto longolaka mutu piéton commissaire véhiculé, muto longolaka mutu locataire commissaire bayer, muto longolaka mutu stérile commissaire maman mapasa ya kombo na Yesu. Kombo na memelo ya mwana bien aimé dans le Seigneur. Et ana papa musumu maman msotang, tala mwana ana mwana ke mama papa, kotala kibo mwana ngate talo azakati nanga. David azalaki mwana mki akoisa Goliath. Na tongo lelo na bandeli. Goliath non soit telemela kio. Na yeba eta okota sama bele na kombo na Yesu. Problème ezo tungisa bien aimé dans le Seigneur. Nzambo na bonzela kibolenge akufa te pe akosaka te mama papa. Baninga age na ngai ba omela ba gene ba ofime menga na bonde nzambe jeunesse na nga mobimba likambu na nga so na bonde po na nzambe na nga osala na osala publicité nganga te mais osala publicité kombo na Yesu bien-aimé dans le Seigneur. Yo ba bokela ko ka bambasu yo ka bambasu bien-aimé dans le Seigneur. On a problème à mutu etungisa yo. Notre bonde a soupona mwana moko na Bruxelles 3 ans mwana olobate bo vandi pe normal maman na benga papa na meki basali nzambe na lembi ce n'est que normal maman papa soki bango ba décevoir tale longio eza yango te ozaki déceiver pa basali na nzambe même de ozotala bo ozoba écouter na obenga na ngate na ozoka déception non maman longola négativité ona. Dans la vie, s'il y a les faux, il y a aussi les vrais. S'il y a la négativité, il y a aussi la positivité. Si on a faux billet dollar, il faut que tout le monde appelle vrai billet, il y a dollar. Ce n'est que normal. Bien aimé dans le Seigneur. L'homme psychologie on a namutuna yo mekanzambe nangai mekanzambe inabala. Prophète Christian Martial andimela nzambe ya muse Alexandre inabala nzambe abaka compliqué. Maman wana mwana libale ngekufa famille onde salibo famille no yena mobali tiraima ba meki ba ya awa ba tambote ba pasteur aminene esimbite kande na ole kana media boy ba benginga i mwana olobate na bonna koti mama bonde lipo na 3 jours na bonde lipo na mwana comme ba papa mama e bouger bana bisa mwana eloko te mwana akoloba na bonde ni lisusu 3 jours mwana komi koloba tisiko mwana zoloba ba instrument na zobanda na mo ministère ezota Belgique ezo ya mama nzamba pambola yo poza na kawana ni nezo tungisa yo bien aimé dans le Seigneur chaque chose a son temps maman papa problème à régler tungisa yo problème à fonction na musala problème à voyage problème à libala bien aimé dans le Seigneur ozwaka mibali ya bien mais pona ba kabelo ezalaka passe ozwaka mibali ya bien musu mibali on ba komi koyoka on solo mama papa kana prophète à solution moi ne dina bala bien aimé dans le Seigneur no bonde la pona yo mama papa saka na foi za ondima. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète de la nation, Christian Masiala, le jeune prophète bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, sous les bakou à Kolanda émission, yo maman, papa, ce n'est pas si facile. Topé Sanzambe, merci. Bible obina biso na circonstance, nyon se faut topé sa combo Nzambe, merci, bien-aimé dans le Seigneur. Bible obina biso na nyon se comme la biso na vie. Avant que bandanion son avis bien-aimé dans le Seigneur, Tota Nzambe na première position. Prophète Christian Masiala attaque Nzambe na première position. Na makambu na enyonso na losambo avant émission. Tota Nzambe na première position bien-aimé dans le Seigneur. Tobondeli place tozwami tokangi misu na biso tobonde la Nzambe. Le véritable Père de gloire na tike mission na maboko na yo. Moutunion sa Hollande mission yo Père éternel ça dépend ya air oiseau zwa biso na moi na poko ya lelo azala béni na kombo na Yesu Père éternel. Nyonso ya yote ya mabeza la nile sans effet na kombo na Yesu. Tika ete émission o ebana ko éduquer batu, émission ebana ko bikisa batu. Tika ete ngana zala robinet ya pamba meyo zala mai o ko bimakati nanga liloba na yo Père éternel. Na tike mission na maboko na yo
na komba nzambe ya musée Alexandre Haïdi Nabala tolobi amen 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tikete nzamba pambola yo na kombo na Yesu. Je répète, c'est votre humble serviteur, le jeune prophète Christian Massia, la bien-aimé dans le Seigneur. Tozui ba bik na biso, tozui ba note carnet na biso, to fungoli tozana thème na biso tozolo bela lelo bien-aimé dans le Seigneur, thème na biso ya lelo ezali mama papa souffrir en silence bien-aimé dans le Seigneur. Souffrir en silence bien-aimé dans le Seigneur. Maman, papa, pourquoi souffrir en silence bien-aimé dans le Seigneur? Ndengeni no koyeba ke muto aso souffrir en silence bien-aimé dans le Seigneur. Et ana mutu mususu mama olula na quartier. Et ana mutu musu mama olula ye via zomene. Mais makambu o azanango, soit lobia ebisa o mama otika mamba o sambela. Problème en bota et tungisai. Ameki ameli bakisa boko ko esimbite. Azoe bate makambo ko ebisango na azo souffrir en silence. Babanda ko ke Dubai na baninga nzela moko. Baninga ba progressa. Ya kota banyongo asimbisa na mutuka na buku alupango. Atira la par terre. Azoe bate makambo ko yebisango na avandika na ye avandi nango ka yemoko azo souffrir en silence. Problème à Moussa les autres tungisaï. Baninga batanga na bango ba présentant na bango na campus. Bazwa ba misala. Mais yé encore ozwaka musala. Azoe bate makambo ko yebisa ngonani. Azo souffrir en silence. Imprison sexuelle les autres tungisaï. Moi si na ya komo bimana ba pire petit na. Azoe bate makambo na ko yebisa ngonani. Nebisa ngo bata famille ba osekangai to okabwana. Azo garda ngoka kayemoko azo souffrir en silence. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi souffrir en silence, bien-aimé dans le Seigneur? Sur cette terre autosa bien-aimé dans le Seigneur, chaque chose en son temps, maman, papa. Nzamba koko longo na souffrir en silence wana bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba koki ko changer vie na yo mto landanga. Nzamba koko changer identité na yo mto landanga. Nzamba koko changer passe na yo mto landanga. O souffrir en silence na problème au tali divorce. Mobayi na yo ki ndumba eleki. Problème à régler tungisa yo. O meli bakisa boko ko simbite 6 mois régler raté. Ozo ebate na ko bisa makambo nani. Sona lmeki koloba na batu ba osekangai. Bien-aimé dans le Seigneur ba okanzambe sonité. Prophète a solution ye waye. On souffrir en silence na maladie andeke. Moi si kitoko bien-aimé dans le Seigneur. Bozwaka mibali bo kabona akaboy. Bozwaka mibali bo swani te soke komika na projet ka ya libala bo kabwani. Ozo ebate libabe o euti wapi. Ozo souffrir en silence. Mais ce matin, mais ce soir, je déclare comme un serviteur de Dieu, maman, papa. Nzambo change akaba via batu. Nzambo eleva kabatu. Eleve on a kombones. Oloba mai nanda kwesa maka kandengo oloba. Mobali na kindumbe koma lokwa ya kindoki. Nanko bimana ba nièce na yo. Ozo ebate e comme ça même soni na quartier. Ozo souffrir en silence. Lelo nzamba okota makambo na yo. To fungoli ba Bible na biso. Na mokanda 1 roi chapitre 3. Tozuna verset 16. 1 roi chapitre 3. To fungoli ba Bible na biso. Na mokanda 1 roi chapitre 3. Tobani na verset 16. Alors, des femmes prostituées vivant chez les rois et se présentant devant lui. L'une de ces femmes dit: pardonne mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle était accouchée sur elle. Elle se leva au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a accouché dans son sein. Et le fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Esaïe Bélé, bien aimé à l'échelon, à la maison, vous devez continuer si vous avez la volonté et le temps.
Bien-aimé dans le Seigneur, awa ba lobela biso lisolo ya basi ya bandumba bazalaki mibale. Babane ko vanda kana ndaku moko bazaleka ka 2 personnes bien-aimé dans le Seigneur. Mais na kati ya ndaku wana bazalaki mama papa moko aboti ndumba moko aboti. Après 3 jours mususu aiko bota. To mona ba mama na biso basunga ba jeune fille na biso pona ko alecte mwana mbaleksa bandeko na biso abasi nde ba memaka mwana. Moko alali na mwana na ye mususu pa alali na mwana na ye. Mais moko ayebaki tendeni balalaka na mwana. Afini mwana na ye na katikati ya butu. Tala mutema mabe ya mutu. Tala ki mutema mabe ya mutu mama papa. Alamuki na katikati ya butu. Azui mwana na ye o akufaki a changer na muninga. Ezana bato ebele ba changer bango ba vie. Ezana bato ebele ba changer bango ba destinée. Ezana bato ebele ba changer bango ba vie sociale. Et ana bato ebele ba changer bango misala. Et ana bato ebele ba changer bango ba ndoto. Et ana bato ebele ba changer bango vie spirituelle. Et ana bato ebele ba changer bango ba don prophétique. Alamuki na butu a changé mwana ya muninga. Ba memi makambo o et pas roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Roi a tuni mwana o eza nani. Ba bandi munoko, bandi munoko, bandi munoko. Bien-aimé dans le Seigneur. Mutu ebi passe en bota. Même ko gogola mwana na tendresse. Mais mutu ebi passe à 9 mois te. Ebi passe à maternité te. Obeta mwana loko l'état ate. Roi lobi bon, bowe la pe mwana ngo mingi. Na so kaka mbeli, na kata eka to divisé par 2. Mukolo mwana ebi passe à 9 mois lobi te. A mwana nga bo pesa e. Mie vona mona mwana nga zo vivre mazaka na maboko na ke mwana kufa. Mususu wana lobi roi kata kaka to zanga ebi so mibale. Roi zalaki na sagesse. Na vie na mama papa faut zala na sagesse. Prophétie non c'est la prophétie osote na vie na yo. Il faut un discernement à mateya. Il faut un discernement prophétie. Il faut un discernement à bandoto bien-aimé dans le Seigneur. Roi tali alobi non. Mamu abi passe bota. Azu mwana ana apesi pa mukolo na ye. Mama nzamba vanjaka likola makila ya ba innocent. Tika bango ba seka yo, tika bango ba chola yo. Innocentité na yo. Et comme on n'a pas un nzambe, mwana moi azalaki innocent, ba changea qui est mwana. Mais bazu mwana e bazong ici. Na sakoli na tongo lope na pokwa lelo. Nyonso ba yiba yo zonga na kombo na Yesu. Na sakoli bana no ba mapasa bazonga na kombo na Yesu. Libala na yo zonga na kombo na Yesu. Mukanda ba changea yo zonga na kombo na Yesu. Permis ba changea yo zonga na kombo na Yesu. Oloba mai na ndako sama kaka ndengo oloba mama papa na oloba ya mutu ana foi na oloba mutu ana maturité spirituelle mateya ezo lobela bien-aimé dans le Seigneur na yena kati ya HP Media na oluka kaka 2 personnes mama papa ya liboso na oluka mopagano monko ebi nzambe te lelo abongo na mutema eba nzambe ya mibale na oluka chrétien monga aza na ba problème aza surchargé alinga kosimba kisi na comme ça kosimba kisi te nzambe na ote yo aleki banganga nzambe na ote ya yo akufa te il est le maître des temps et des circonstances il est le même yo aujourd'hui éternellement le Dieu de la Bible n'a pas changé bien-aimé dans le Seigneur tika ne bisa yo mama papa nzambo atambolaki na Abraham nzambo atambolaki na Jacob yende na osé la bien-aimé dans le Seigneur nana ngwa changer yo vie tala baninga na yo botanga na bango baso progresser fonction na musala ezate fonction na kisoda ezate problème ya ba infection zo tungisa yo o ayo infection comment le quoi ya kindoki yo babwaki la koka bambasu kaka yo problème à diabète tungisa yo diabète mso eza en voie normale te akibondoki babwaki diabète obwaka na otiko bondela pona 8 personnes bazana sida kana émission mon auto sala 4 bazali moi na mo donc 4 ba couple émission sont bazali ka normal na bondeli pona bato sida docteur amundela beingai okopesanga kisi ya sida
Na bise na ndenge nini mais bato yo sida abiso na poto to lembani yango. Sida na baute koma donc kala minte il faut bakufa mais yo sali nini. Na bise docteur qui sa sida ya kombo na Yesu. Docteur a dit tu es fou monsieur. Na c'est oui qui sa sida ya kombo na Yesu. Na bise docteur na États-Unis soza na 2 personnes à sida même bango. Docteur a bien 2 personnes à sida na bondeli po na sida sida limwe. Docteur a poto ebisinga nazo longwa États-Unis nazoka kokuta no po pesa nga kisi ya sida. Na ebise kisi ya sida e akombo na Yesu on dimate bien aimé dans le Seigneur. Maman papa sida za kombo, malaria za kombo, typhoïde za kombo, kozanga bana za kombo, kozala chômeur za kombo, kozanga mukande za kombo, muto a changera ba kombo ba to a kombo na Yesu, muto a longola ka muto piéton commissaire véhiculé, muto a longola ka muto locataire a commissaire bailleur, muto a longola ka muto stérile a commissaire maman mapasa et a kombo na Yesu, kombo na memelo ya ngwana bien aimé dans le Seigneur, et ana papa musum maman msotang et tala mwana ana mwa muke mama papa kotala kibo mwana nga tetalo azakati nanga David azalaki mwana mke akoisa Goliath na tongwa lelo na bandeli Goliath non soit telemela kio na yeba eta okota sama bele na kombo na Yesu problème ezotungi so bien aimé dans le Seigneur nzambo na bonzela kibolenge akufa te pe akosaka te mama papa baninga age na ngai ba omela ba gene ba ofime menga na bonde nzambe jeunesse na nga mobimba likambu na nga so na bondeli po na nzambe na nga osala non ça la publicité nganga te mais on ça la publicité kombo na Yesu bien aimé dans le Seigneur yo ba bokela ko ka bambasu yo ka bambasu bien aimé dans le Seigneur on a problème mutu etungisa yo na to bonde supona mwana moko na Bruxelles 3 ans mwana olobate bo vandi pe normal maman na benga papa na meki ba sala nzambe na lembi ce n'est que normal maman papa soki bango ba décevoir tale longio eza yango te ozaki décier pa ba sai na nzambe même de ozotala ozo ba écouter na obenga na ngate na ozoka déception non maman longola négativité ona dans la vie s'il y a les faux il y a aussi les vrais s'il y a la négativité il y a aussi la positivité soit on a faux billet dollar il faut tout le monde appelle vrai billet il y a dollar ce n'est que normal bien aimé dans le Seigneur longola psychologie na mutu na yo meka nzambe na ngai meka nzambe edina bala prophète Christian Martial andimela nzambe ya muse Alexandre edina bala nzambe abaka compliqué mama wana mwana libale ngekufa famille onde salibo famille yena mobali tiraima ba meki ba ya awa batambote ba pasteur minene esimbite kande na ole kana media boy ba bengi ngai mwana olobate na bonna koti mama bondeli pona 3 jours na bondeli pona mwana comme ba papa mama e bouger bana bisa mwana elokote mwana akoloba na bondeli lisusu 3 jours mwana komi koloba tisiko mwana zoloba ben instrument na zo banda nango ministère ezota Belgique ezo ya mama nzamba pambola yo yo posa na kawana ni nezo tungisa yo bien aimé dans le Seigneur chaque chose a son temps maman papa problème à régler tungisa yo problème à fonction na musala problème à voyage problème à libala bien aimé dans le Seigneur ozwaka mibali ya bien mais pona ba kabelo ezala ka passe ozwaka mibali ya bien e musu mibali on ba komi koyoka on solo mama papa kana prophète à solution moi ne dina bala bien aimé dans le Seigneur no bonde la pona yo mama papa zaka na foi za on ndima ngana bikisaka mutu te église bikisaka mutu te mutabika na ndima na emoko mama papa olingo zwa numéro mozo douter nazo douter esprit moko zo ba na yo na meka non mwana mki ozwa numéro mama papa ko hésiter te zwa numéro bien aimé dans le Seigneur numéro ko za nango affiché ya ban ya écran mais na so pesa sous numéro bien aimé dans le Seigneur plus 243 91 011 077 na suka plus 243 91 011 077 na suka plus 243 91 011 077 na suka mama papa matea na ngenge koma nango na suka mais na so pesa 3 conseils avant de clôturer matea au bien aimé dans le Seigneur 3 secrets secret liboso na zo bisayo bien aimé dans le Seigneur na vie na yo pono réussir kolinga batu no so bandima onte na samo kilo yo mto olandanga
So mutu nyonso comme ndimo na 100 kilo maman papa so kongo kufa. Même mutu otel on poison ko eba ete. Na mo kilo bandimaka mutu te maman papa. Oya munene leki. O konda zana sida. Oya pembe leki. O inda mbonga mafuta ezate. O kabaka to. O kabate maboko makasi. O bota ya amona conjoncture te. O bota te kisita. O denda mte na quartier fiona denda tro. O denda te fiona kuba lokwa jora mazembe. Muto ozande ni na vie maman papa. Deuxième principe, il y a vie dans son personne bien aimé dans le Seigneur. Na vie na yo bono réussir maman papa. Tambola na muto a réussir na vie. Ko tambola muto échouer na vie te maman papa. Muto échouer na vie, akolinga pe yo échouer na vie. Ndenga vande la muto échouer na vie, on nga pe yo échouer na vie. Muto abanda ki Dubai na $200 ko biso yaka. Sala likelemba sala bozo visa passeport to kaka ba gene ba lotoko, on nga pe yo comme référence à licho. Na sakoli lokola nganga nzambe vie échec mona bana yote vie alibabe mona bana na yote mama papa mabeba papa basala mabeba koko basala biso génération to futa ba pokase. Troisième principe à vie dans so pesa bien aimé dans le Seigneur ko sambela nzambe oui anango bien mais ko zana confiance à pasteur te mama papa zana confiance en nzambe na yo. Confiance au pesa ba mama mai, confiance au pesa ba mama tangawis. Na tongo lo na poko ngo pesa ngo nzambe. Nzambo na bonzela ki bolenga okota mambu na yo. O mwana otambola te 5 mwana otambola te 6 mon Dieu mama papa. Okoma ki désespéré na mamba nzambe, bien aimé dans le Seigneur. Pesa ka nzambe na nga chance. Mamba simba lisute, baninga bazwa ba permis, bando sala ba examen simba raté. Mobali akima yo mama papa. Kobangelo rote mobai no akozonga zakala ha sole za kombo na Yesu mwasi akima yo tika ye mama papa benga prophète Christian Massiala prophète à solution prophète Christian Massiala les jeunes prophète à solution problème a miso etungisa yo lataka ba linette pona nini mama papa soka olinganga na mobali bo swani te lokote bo se séparer. Tabaninga bazo bala, baninga bazo progresser bien aimé dans le Seigneur. Congo ezo bongate pona nini to sambela me to mona loboko na nzambe te biso moko. Soki ba chrétien to ana bolingo oyo ba diamber bazaka nango memboka ode bonga. Na mona jamais muta cigarette muta bangi apime na moninga na ebangi. Mais biso to ana bolingo te to zana bolingo. Na ko ikote ya yo awo ko kende poto ko progresser oui c'est bien. Mais pour clore dans cette émission, repentez-vous, maman, papa. Le royaume des cieux est proche. Le losoko kufi. Le loso nzamba zomo limono. Oh, kende wapi bien aimé dans le Seigneur. Na lobi bien aimé ko sauver ba ami ya batu bien aimé dans le Seigneur. Okota ki kibonganga. Okota ki magambu nyonso. Nzamba limbisaka nyonso. 0 plus 243 91 011 0774 na suka. Plus 243 91 011 0774 na suka. Simba place osobela. Problème mutu, simba mutu. Mwana otambola te simba makola mwana. Place osobela mama papa émission komi nango na suka. Simba place osobela na sala prière à clôture. Simba mutema na yo muto olandanga to bondela na yo elongo. Yahweh 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 Papa nango zali nzambe Yahweh 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 Yo zali nzambe Yahweh 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 Papa nango zali nzambe Père éternel et véritable Père de gloire. Mama nyonso, papa nyonso, yaya nyonso, ndeko nyonso alandinga na émission oyo. Yo muto touchaka mitema ya batu. Toucher mitema na bango Père éternel. Ba problème bazanango. Mon pesi solution eza yo nde nzambe. Mon pesi bana, mon pesi libala, mon pesi kimia. Mon pesi visa. Mopesi lobiko, mopesi mukanda, mopesi permis eza onde nzambe. Bato pesa ba permis baboma batute. Bato pesa ba misala baboma batute. Bato pesa ba mapasa 4 fois baboma batute. Mutu nyonso azolandanga.
Kanyonsa o ya zanango. Miracle na yo se manifesté. Na ba vie na bango, na mabota na bango, na komba nzambe di na bala. Soki nzamba zongi te tomona ni bala sima. Ba ko afficher numéro na siona, so pe ba afficher numéro te landa émission na pesi ba numéro kaka ndenge sengeli. Plus 243 91 011 0774 na suka. Plus 243 91 011 0774 na suka. Nzambe di na bala azala na bino soki nzamba mona azongi te tozonga ni bala sima. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.